Kanga Dadi, et na masolo ya bien. Merci de partager l'émission. Ce que mon yango, ce que vous abonnez, ne bisotez abonne-toi. Kanga Dadi, idéologie ya sika, ya yemoko papi geni. Azalaka moninga na bino pete. Depuis kala. Azalaka moninga na yote ya. Nada moninga na yote. Papi geni, tolbe la vie. Oyo nyonso azala besoin ayoka masolo ya bien. Kende kaka na chaîne YouTube ya tolobe la vie. Ya yemoko papi geni. Ceinture noire, 12e dan, en esprit. Kanga Dadi, et na masolo ya bien. Bonjour, voilà, Biso Tokoti. Soki yope okoti, Zwa Kiti, Vanda Tosolola. Yakoloba ezali. Oyo ezali émission ya ba responsable. Kanga Dadi ezali pona mikolo. Tozoloba yango awa. Émission ya ba parents. Nalobaki tika bana basakana. Après, ils vont comprendre que c'est une émission moko za ya mikolo tant miko balobaga. Il y a une mission moko boye ba responsable ba kendaka kuna. Mune za ba musobi no ba ro ba responsable. Wana Kinshasa ndena bien. Pour ay koma na ngombizo ba yebo. Mais na Kinshasa na mboka mususu même ba Lagos wana ba bar mususu ndena no ba lianga ndo amba kendaka wana. Surtout bangando. Tonto yema kokoko kota kutu bar wana ti. Bana Lagos o boza boyebi ne possible nombote. Kanga Dadi to sali yango avec 1000 difficultés. Toza ko bunda seul. Mais na dit que na grâce à Nzambe on va y arriver tokokoma. Tout doucement. Kolongola bato na buzoba komema bango na réalité ezala facilité. Omoni miso e mesana ko sala masumu. Miso e mesana ko mona biloko moboye. En tout cas, c'est pas facile. Matoyo e mesana ko yoka kaka makambo moko boye. Parce que communauté na biso yo na yebisio. Mais je crois que vous comprenez déjà mon démarche na biso na Kanga Dadi. Toye kolongola moi ba salité mususu na nzela. Soki olingi yo kabiso na loba chaque fois soko tali biso une fois. En tout cas tikali. Soko tali biso une fois tikali. Comment on a papi gen? Nous sommes bien papi gen tolobe la vie. Nous sommes bien papi gen tolobe la vie Kanga Dadi. Na Portugal parce que ndeki ba pesa ngai kombo mangivel. Ce qui mangivel na bosani on kombo yango ba pesa ngai. Tozo senga na bino bandeko bolanda biso moi partage na ba vidéo Kanga Dadi songa ba tobele. So to beto tia ba témoignage ou to swaka. Pour moi bato musu balobaka non ko tia kombote, ko tia voice té, mais so zeki benaki non to tiaka. Au monde a vraiment que Moussalo Kanga Dadi ezo sala na moi peu de temps. La moto senga bato ba partager yango mingi. Tindela baninga mususu. Na réseaux sociaux na yo tindela bato misusu. Ozana bato. Moi 10 personnes aux ana bango tindela bango. Moi 100 personnes tindela bango. C'est important. Nous tous sommes presque à Facebook. Et bien les bana bango monter mais presque bato bele bazana ngo. Ozaba WhatsApp, bozana ba. Mais kako tia wata na mur na yo, na mur no ya bien na story na yo, ya WhatsApp. Tia zora lien ou copier lien, tia kuna. C'est important pour la baninga mususu. So comme on dit biso to la tia kotia yo. Balobi consommons congolais. Nous connaissons Galaxy Mambo. Chez Mambo, place où tu y a Mboto. Mbisi pena Gaillard. Namasi pour moi la publicité. Mbisi Gaillard Mboto. Chez Mambo Massia. Qui alama bien. En tout cas qui toque. Ceux qui ont lia bien. Tu sais pas là qui. Tu lia qui bien. En tout cas ça va. Et puis bio. Sentir na ozo lia bien. Est-ce que la cosi? Voilà. Toleki to mekalisu kosolola ou ezali Kanga Dadi. Ceux qui ont mon émission ou partager, sont nos abonnés na biso abonne-toi. Abonne-toi. C'est important parce qu'à très bientôt vous allez comprendre en 2025 tu changer système. Tu changer système. Moi to boké na bato. L'homme prudent voit les mal de loin. Tomoni.
tomonaki tomoni bato bele boya omona na retard ndeko moninga boye je crois que c'est peli parce que nzambe a compté biso parmi ba vivants ndenge matoyi nezo yoka nga bose ko zo vivre o vivre ningana ningana momuke to vivre naleki encore le loto meka ko solo là toza na lisolo moko ndeko ye moko mutabengi biso frère na biso na kombo ya na kombo na ye na kombo ya Jean Didier. Voilà. Ndeko Jean Didier abengi biso apesi biso lisolo na ye. Abi na tanga kombo le Jean Didier. Mais voice systématique. Respect toujours ndeto zalaka. Kobanga te ko pesa biso lisolo na yo. Pesa biso lisolo na yo so bito bomba kombo to bomba. Tout à l'heure toto binisa émission toto sala. Toto tia petit Nabiso, bon, frère Nabiso, na Hollande, Cédric, hein, Hervé, je crois. Et monsieur Zavana. Oyo, pire vient naïe, atie, moi si naïe, zemi. Tout outil, comme cette mission, wana. Mais, là, to bête à l'isolo moussous. Donc, benda pena télévision, vanda pena calme. Oyo kabiso parce qu'il y a koloba ezali. Nena loba nini? Ndeko abengi biso ndeko Jean Didier abengi biso. Aobi papa na bengi na betelo lisolo. Lisolo za nini? Azalaki na mwasi na ye, mama ya bana na ye. Baboti bana misato. Yende mutu abengisaki mama ya bana wana alongolaki na Kinshasa aye na ye awa tina poto. Donc yem da bengisa mwasi na ye wana ex mama bana na etogo. Baboti bana misato. Après un moment, mwasi azoki maladie moko, webika maladie zara oyo bas kende boyisi te ba ki boyisi te ti ya osala ke mwasi akokufa. Donc mwasi akokufa tikeli bana misato. Bana wana bande ko mama ba mpe bazawa. Tant mama ba kufaki abi bande ko na ye baseng bande ko mwasi. Basenga ki ye monsieur Jean Didier bazwa bana wana ba mo ba bokola bana. Mais ça dit que hier a observé bango abina ngamoko parce que so bano ba kuna na ko katefuna mona batona mona bano na Zambie. Parce qu'on a bana 1 an, 2 ans après ayo kuta na fille moko na nzela akende na foyer mo quelque part akende so kutala so mutu so nini ndaye kuta na fille moko na foyer tant que na fille wana wabi fille ngo yemo ninga lobi fille ngo penda en tout cas betaki motema abi donc fille ngo betaki motema suka basali connaissance abandi kolinga fille wana fille wana na foyer tawando na fille wana s'intéresse pas na fille on pas pour la luli ya motema bene beti motema ezuki bando na fille wana et au sala que fille wana zoki au moins 2 mois pour répondre mon comme ça lobi alimbaki na ya vandi ka mona ka téléphone sonné fille wana bengi et puis abi oza pona na ndako na pena za nga wana za kosanuye est-ce que oye tube dans ce tour amona opena mais oza yeb akei tant akei ayo we bango sima ke zaki fiança ya de ki bota so ndenzone tant akei fi wana babimi akena bakena na McDonald na kaga masolo fi wana epsi alobi yo beno linganga ya solo yapsi winga lingaka yo fi wana epsi abitala moninga linga banga mibali te na lingi na makambo te pona ndima penda ke yo olinginga il faut ça la ngani ya bi yo mto oloba fiona zena bana na combien mibali na Kinshasa fiona epsi alobi pona ndima ke yo olinginga
bengi selanga yi bana nanga awa surtout bengi selanga ta moko en tout cas on dit ma lininga pour bino ba garçon pour ta bakisi abakisi ofaloba ah bazana commune ya ebisi ah bon d'accord OK c'est bon ça va bonne note mobala kenda a multiplier befona ba mbongo no so bana bafuta na bani na kangisi akangisi bani olubanzela bana mi balé na poto e wo po yebsa gabi na ko peso réponse nanga po ya tunoli hop na kapna mosi na vanda na ye tout ce qui toka mumi ona et pese vertige ayo abino fo ngafuna bala yo abitenga ispo na ndima pena ki mombozo balanga bona ndima yango il faut bana nga baya ata moko soka ye de no comprendre pena que no ko bi jamais ba mi moi moko te funa benga ba mbali aluka lukiti kanisi masolo o mela gite bana baye tango bana baye ah moi c'est moi bien non en tout cas mutopina alininga mutopina akakenga allez bandi sikoyo abandi kusala effort abanda ko mekisa mwasi wala na bana na ye atutanza bango quand même mwasi la raye na bana wana ye ando louer déjà mwasi ndako mboye ye mo bima a se porter qui garant a jouer des mwasi ndako les bana baye ba kikuna donc quand même na wana futa ndako mbali côté faux to kana moi ça faut tout ça la mariage et ça là ni faut tinda suki ça suki ni ba ça la suki ni na c'est blognos tout bandi konanga mariage salami moi c'est à côté nanda tato le bien zalaki bien de gens disaient zalaki très bien na bana na ye bazalaki bien na bana na ye vraiment na bana na ye en tout cas bazalaki bien bana bana manquer de rien et lo nyoso bande bana bande ko luka ando tsabana lesbo bana na ye ba raisonner maman na bangoti tango moi si obo ye ndako eloko liboso nanu ba photo wana oyo ezaki wana fo elongwa fo ba cancel ba photo nyos tout ba cancel ba photo tout ay wa imposer ba photo bana na ye echama na mire echami moi si ce qu'on comprendre que ndeko alingi makasi parce que ba nyos solo ba ndeko oui et amen ndeko langa na minute oyo toke na beto le sona sisa et au sala que ndeko mobali jour mo ba vandi na mwasi ayebisi ya lobi bana na yo oyo na mona bango ndire mama bango bebisa bango abo oyebiki naza na douche na osokola na moni mwana oyo akotelinga oza deuxième fois il y a jamais bana jamais bana avant ti bana tuni bana non papa tellement zalaki tobenga ngwa mfutuma tobenga nini abengani mwana wana ayuki mwasi abengani mwana kei epa noko na ye oncle azu mwana hotel classe mwana le pas oncle oh oncle a dit mon mais qu'est-ce qui ne va pas? Oh putain papa boy oh oncle a eu mon père abi non abandi mabe mon no tala bo ana vinayi oncle a bité to lembo te vanda atuni mwana sikoyo bo vivre ndé nabi ndé toza boy kutu na baleki na kuna mawatro donc c'est à dire en gros zanini bana babeba bana na ye bakoma ko bayiba shimboka bana na ye miso ba oteka ba noa mwasi ope bazana ye azobota te tango mwasi azwi kaka dok bapesi ye dok moi déjà na bana mibale ya bana bakenda déjà nchiki bana basi bakoli tango mwasi azwi dok entre ta bana ya mobali ba baby tango mwasi ka bapesi parce que vous menez pas pesi mwasi dok c'est noyé donc moi c'est quand j'ai donc changement de fréquence mon salami moi si maman ko ay simbala de toute façon tu au tate na moni la personne chance le cas moi si nous y habiter ngabe dans na bana pour na bana
donc luka mwasi musundeni nga zaka habité nga na mona na yo simba te parce que batu bayo lobaki o banda kalawana bref tellement tombaki ko sala mariage wana ezalaki 50-50 noko na minute oyo akoti na merde ya kosakana te mwasi azalaki soki abimi libanda po banda ko voyager moko ke somba biloko ya koteka soki a voyager akei okomona pendant ando somba biloko balobi ando somba yango ba code final na ko defisa awa soki akei ka Belgique wana omona noko abi ya otika na bana nyos tu omona ya obenga mwana na ya mobali na telefone so mwana yambi bana apa za ya mwa tini ka meli po abi ke o ba yelo ako mo se tse longola o te meli po longola meli po bana ba za na longola meli po donc abanda qui peut déjà intoxiquer bana bref les loyo bana vieux beba lui-même il reconnaît que ça pona bolingo ya merde o ya kenda koluka moi si aibisi alobi non tozobota na biso pesi tozobota na biso pete je préfère oluka moi si oyo oko refaire vie na yo oyo tamsoko bodi habiter ngala habiter tete ça dit moi si atemaka wana et créer problème bakabwana ti lelo nanu apesi signature pour la divorce. Moi, c'est comme pour la divorce. Déjà, à Monique a travaillé na perte. À l'église, pour rien. Alors, toi, maintenant, on développe. Bande Koyobi, Batu Belé. Il ne faut pas vous apprécier la vie. Kitoko, ya moi, si tu as Moubali, est influencé. Ou on sent n'importe quoi. Moi, je ne sais pas. Yemokazo reconnaître que ça n'importe quoi. Vie oyo leki vie à bana. Éducation oyo leki éducation ya bana ezate. Soki bana na yo bakomi dérouté na mboka oyo. C'est-à-dire oza foutu. Oza foutu, oza nul, oza rien. Bateau non mambo comme il va monter vos amants maïli quoi pour ceux qui ont raté l'éducation là-bas l'éducation là-bas ceux qui baby et ça mutu na yo parents ça mutu na yo neti obo maman na bango kufa iyo mutu tikala na bango tata pe maman na bango za yo bana ona ba mesana na yo ozwaka na yo temps moko bona vite okuta na pena ba diable nzela mo kende il fallait pas que nzela wana obi msulo zako na maudire pena journée wana ona ndo kuta na mutandenge wana na maudire te journée batuta nzamba pesi biso pouvoir ya ko décider comment moi si oyo lingi aye ko kuta ona bana ayebi pe lisolo na très bien. Nanga bosa na kutu. Alobi komaki soki ya lobi ke il faut kende ko kata matiti na cimetière ya mwasi na ye bandaki bongo. Bambo bandaki bongo. So ba ke kata mo matiti ke tchamo ba fleur bongo sa mo nini. Maman na incompréhension ya kosakana te. Maman na koswana ya kosakana te. Soka ya de bimgoka décider que non bon na moni ke non nazo kende ko kata matiti ko sala incompréhension ya kosakana te. Makambe banda wana. Noko pe moya sanuka ezate. Ya bando kota mama bana. Komi omwana moko tele la douche, komi omwana ndoki, mwana boy. Ba via bana ebeba. Bana bakoni na secteur wana bana bakoni na quartier wana bana poto oye koma geno otindiye pour pèser moi quelque chose
kasi bafongoli bana penzela ole de nini bon ya yo vanda wa so moni mbila belela ka pour mon grosso bayebela ay mona bandu ko sibana bandosa ndoko mona bana bavanda ka bunzo bana mosa bana bakota ni na mabe ndeko la so mobali ya lobby a travaillé na perte azo regretter vie ya bana na ye quelque part ndeko biso tozalaka moi juste biso zalaka ezate so pesi biso lisolo parce que tote ya siko yo te tote ya bateau batikali so pesi biso lisolo ce que za biso photo te on ça dit photo ça pena boulot na biso ce qu'on a boulot et ça que vous allez jamais influencé par moi si nandeni moi c'est okuta yo na ba obi pouvoir obi bana neni moi si moi koya biso ke no kolinga su bana na oti moi si moi moya c'est-à-dire moi si moi moya mo telemela yo na bana na yo tena neni na ndenge nini et puis bana ngo mama na bango azaka lisute de yo nem to koma mama pe tata na bango c'est-à-dire koma tout pour na bango moi si aye a koti a semé loko wana et simbi bana pe ba ke yo sotala en foutuma ngwandeni en foutuma yango ya ndenge nini après la souka film avant de cette chose que non ngaba pe to botite na mono ça dit asi asise yo abendi yo na ba mai nyoso to za na mikwa nyoso na mole pinière abendi tout akei balobaka le karma existe tala lelo yo vie ya bana o bakoka suko sentir papa na bango te balobi a trahisa mémoire ya mama na bango pona mwasi mo ndeko keba na bilinga linga moni basi nyoso baolega leka manzela o ya malamu bazali mais mabe baleki batu mabe baleki souvent na kama komona basi ngo malamu le bazwete mabala pena ya bien omona mla mwasi mo omona pena que non mwasi yo donc azwete libala ko mwasi yo botata bana mwasi yo na sens à responsabilité momo batande ngono mona vina bango na pasi kaka ozo libala mo libala olazo libala mutu mo boza sérieux akizo libala mutu mo mutu ana yeso ko nyoko c'est-à-dire et loko ya bandeko luka azilo ko meskoyo mutan ole de monyoko mieza na libanda mais aluke loko wana nzamba pesi yango nzambe yango pe fotala batu muso pesa batu ko vraiment basi belé bazo souffrir zo luka bena sérieux mobali ono vanda na ye mibale belé ba o souffrir luka basi ni bako vanda bango mais ndeka balobi mutazangi mayaka ana kingo mutana kingo ana mayaka te mutazama mayaka mutazangi mayaka ana kingo bongote mutana kingo ama ne biso lo bien vous comprenez parce que namba ka ba lo bezana mno webela ça fait très mal ko bebisa éducation ya bana ça fait très mal. Lelo yo soki bana moni bana na biso awa ebele ba camarade na bango ça dit éducation pesa mona libanda mona pas na ndaku mona pas l'éducation oya azwaka na classe éducation azwaka pe na libanda mona musuna nzemo mona zuba ishimbo na ndaku na bango ko sa eloko na te aloko tyango na libanda to mona mona mwasi boye aw mais la chenef sabana na obi bolanda ka batu libanda te yebisa bana bon soki oza quand même na possibilité ya koyebisa bana bongo mais soki possibilité on eza lisute bana bakomi déjà dérouté aussi obebisi bana
Bande konanga, en tout cas, ndeko na biso aza kolila. Parce que moi si on singa divorce a signé. Et pas lobby azala no prêt qui a ko signé divorce c'était. Yoka likambo. Makambo ezali hein na mokili oyo. Makambo ezali. Ovandaki na yo ke kutana mwana mwasi moko aya ko bebisela yo vie. Parce que bana wana baza bana na yo bandeko ya mwasi to bandeko na yo bako ko éduquer bana na yo ndenge yo moko lingo éduquer bana na oti. Bana bamona ka bakana moko bo c'est-à-dire na ebité ba maman bo sala ka biloko oyo na ebité eloko ni ne kote la kabino na motema. Parce que tout est vanité. Libala ngo wele ona mutute oza yo moko mama wana kuta oyo mukolo ndako wana oyo longola ba photo wana mukolo ndako wana kuta kufa azade sute yo ye okomi koluka mema okomi koluka o mema c'est-à-dire o mema tato likolo tato ape bana bana mibali pe boete mobali fozala noko tala nani ma bête ya kozala noko zate na ndenge question de te faut que ça la part des choses par moi si ezali par bana ezali bana nyoso ba bana comment expliquer bana na yo bazu privilège ba ina poto na mbongo tata bana wana ba ye poto siko bana na ba c'est dire bana ba komi kozwa monopole tout bana ne ba komi net ko diriger palais donc bangonde ba kolo palais bangonde ba kolo père busala ka boye ndenge nini eza ndenge mona bato yo ba tiela ka baninga poison mutu penza conscience na yeza busala mais ake ko tiela moninga poison dans une loko abi ne loko so na tie lié na ça pour en finir na ye donc ngada ye terminé ake atieli moninga poison abi ke loko yo muta kokufa o tieli moninga uza mawate lobyo po okufa na yo mutu moko otika libangaza omona mokili oyo mona mokili oyo yoka oya poto okufa oya poto te okufa ozala licencié ozala soki docteur zwa ba grade nyonso lingi président de la république okufa siko tina nini ya kosala mabe obiya moko tala olata danger un jour bilamba wana ya nous réclamer mais aza wapi muto alata ka biso aza wapi ozana bakara danger un jour ba voiture wana nous réclamer mais papa aza wapi mama aza wapi yemta metsana na ye to mesana ko bima voiture nga mesana ko tambola mutatambola nga zati Mukolango na numéro, c'est-à-dire la carte bancaire na yo aux assos na tina na moto. C'est fini. Donc au moins maintenant que non tala toyaka maboko pamba tukozonga maboko pamba. Nengo yaka na mukili toyaka mutakala. Donc ozaka na mobilamba mo ba ochala c'est tout. Na carte bancaire na yo eza supa na yote na mikanda na yo na téléphone na yo linga batu batala te eza supa na yote na ordinateur na yo eza supa na yote tina nini ko sala mabe obi ke mo dans l'esprit a bien en homme et conscience soko yebi makambo obi ke okufa ndeko nanga tina nini nango nzambe nde makambo nzambe nde makambo nzambe nde mutu soki olingi mwasi
Côté la monde a pas moba esika basi hein. Tout ça la boy. Linga mwasi. Obiso lingi mwasi. Mwasi a ko imposer banana ye ba linga yo. Ça va non. On a papa ou tonton. Pour aimer ça ou tonton. Pour pas la ko rater parce que ba papa la moko. Bana ba yebi. Soki mwana ya mwasi ame ko sala erreur. Maman na bango ako manquer respect dans Joël Sabeyo. Okota makamnanga. Oko sakana sentiment na ngate. Bon moté. Mais comment ko linga mwasi oyo alingi bana na yote. OK la ndeni. Mwasi oyo alingi bana na yote. Eza ndenge makambo. Comment mwasi ko linga bana na ngate. Na ndenge ni. Faut vandisa ye. Okotika ngota eko lekata. Ke yo sikoyo mobali oyo lingi bana mwasi te. Ah mais non. Mwasi non papa. Non. Bana nga basali oni. Comment ko linga bana ngate. Po il y a des hommes aussi comme ça. Hein? À côté moi si na bana na ye, mais comme ko luka créer zizani entre maman wana bana na ye. Ni bali ba sa bongo basali. Mais suka. Eza mawa troto okufa na biso mais bato nzamba c'est-à-dire na mawa na ye apesi yo bana na mawa ya nzambe. Apesi yo bana habité. Zwa bana. Bano bakomi bana na yo na pesi yo bana na mawa ya nzambe apesi yo bana na mawa nzambe oyo apesi yo bana yo le oboko la bana wana biso tozaki éduqué biso par la grâce de Dieu basunga biso ba parents ba aida biso obi ça fait très mal hein na habité après obezaki envoûtement au moins ndenge bana na yo ndenge vie na bango so beba oya basi nde bazo sente bango vie na bango so beba yo zo mona ezala rata non na mona yango te ndeko bazo benga ngai yo vraiment en tout cas donc nanu na mona yango te ça fait mal moi c'est ngo zanga na ye mama bana wana ebike tala soki okia kotika mwana bana et pas nourrice. Otiki bana pas nourrice. Mais na motema na yo oza lesté quoi, oza lesté. Heureux kokana zonga na kiso bana nanga. Heureux kokana zonga na kiso bana nanga. Soki otiki bana pa mama na bango obimi. Kende kutu soko kende so apike na yo. Mama pe pareil soit tiki bana et pas tata na bango. Akende soki akokende soki osaso nini donc calme. Mais tika bana pa nourrir au monde de motema ndo beta. Mais boye pona nini? Oye kokuta tata na bana na oye ko bebisa. Parce que bato ba mo aussi bagwa qui c'est pour la nganga kuta kufaka na lobi ya mutu yo so udaite donc nganga na pesa ko gwa wana pa udaye ça dit yanki asate quoi yanki nzambe obima yanki na biloko moko boye ya pamba bambo moko boye ya pamba ba papa faut boza ba responsable bolingo ko komisa yo kizengite jamais. Donc maman na ndenga kufa wana parce que maladie yango ba yebisaka ye akokufa. Ah docteur aloba boyebi. Donc maman na ndenga kufa wana abike na tiki bana na nga papa na bango. Yo kansi yo au mona bénédiction na vie na yo. Yo papa au mona ta. Au mona bénédiction te. Pourquoi? Parce que o respecter mon way yo yote. Ah, ma watro.
mawa mingi ndeko mobali c'est vrai au pesi biso lisolo ndeko Didier Jean Didier mais ngalo yebisa OK bon c'est vrai hein le yomo le ozo répéter mais au sala maman na erreur ya kosakana te lelo bana ba voici ressentir yote lelo ozasu na temps ya contrôler bana te parce que donc yo utala ki bolingo elo ni ngo kabola yo na bana hein elo ni ngo kabola yo na bana na yo oyo boti so bana bana mokili oyo baze lilingi na yo elo ni ngo kabola yo na bango siko moi si on pas yebso que non ngalo to bota na biso te na moni donc moi c'est ça bénéficier donc bana ne ba na mikili donc à bénéficier stabilité. Après c'est tout. Alatina nota. Asa pendio fala benda tout. Alatina nota kende. Yango ko sutukela mo cité. On tout ça côté na mo sika lelo boy pongo non ah ngafuna bala yo mais bon c'est vrai msupe simba. Msupe simba mais so qu'est-ce qu'on kutana na bangwalima. Pour oyo asa ngwalima. Mama na ngwalima abosani ke bazwa ki na foyer. Abosali makambo tout yo kutale mutu mo fala yende tata oyo fali pena zo pena tanko yede non bana biso te bana biso bana yo lobi to yebi lobi te okotia la bana wana pointé tara virgule parce que la vie continue point ocha maman ba kufa point mais so mutu na kufité kotia la kai pointé tara virgule parce que la vie continue. Makamso ezo pesa pasi quoi. Koyoka blo mususu boye. Au moins benake non mais ni bandi bosa boye. Kala bi mobali nde mutabe makakimya mobali nde mutu mettre parler à la mobali. Na lobaki asoki moi ça mo diriger ndako mabe. Mais comment moi si azui monopole, c'est-à-dire moi si azui contrôle à parler mobimba. Moi ça web que non, moi non na saibo non. Non. Bana oba tikelanga te yo kende te okende te yo bimokei bana nga te siko ko zapelo kwa ngati monia ebele bazalo zo mona ala ti pantalon zo mona ngabo donc o sati nandaku lembele ya kosakana te mais batande ngona so ki place on discuter na baninga mibali nzo ande côté kuna do c'est-à-dire moi si beta kai quoi to ba ninga moi si beta kai nga moi si beta ndeni ata u moi ngo o yekoli sport ngo ndeni moi si beta ndeni ata yekoli sport ngo o beta ndeni o zo bina moko kaka sur place okei ngo beta ngata voilà donc ndeko mobali Jean Didier okoka ki pe ko éduquer moi si oyo pour moi si ataza ndenge ni azaka toujours inférieur mobali okoka pe ko profiter na mabe ya moi si olinga ozongise mutu te boyete te boyete te ngali nga boyete mona yena bana na ye yena c'est comme ça mais yo o mitiki na yo po bandaka basi ba meka batwa moi ça ko meka une fois à tester moi à Kotoyo deuxième fois à Kotoyo et un match à football avec Kotoyo numéro 3 na bango azalembele ce que on charge nyo soko mika kuna charge nyo soko mika kuna ba obwaka bale ka kuna c'est tout ça que j'ai 3 en l'air oya boum c'est carabongo. En tout cas merci na bandeko bolandi biso tous ça va responsable surtout ba acte na biso ko sakana na bana te nzambe so apesi yo bana eza sujet ya tous les jours faut kumisa nzambe lo baka nzambe merci pour na bana opesanga ko sakana na bana te yo ko kuta mwasi to mobali na bana na ye respecter bana wana sunga bana wana à travers yo bana bakoma tabatu bayeba ote sana devoir na yo
Au salon, on te pour banana baye bayote. Ça la devoir. Yaki papa. Ça la devoir yaki maman. Maman a tika banana ya kenda. Ba de comment rouler là. Les gens Didier. Yé moi yo reconnaître que non. Nzelo ya kenda ke zaki fonzela. Moi si wana yendeti. Moi, c'est baby, c'est makam. Moi, si mon sousou yoko bala, o misomeli liwa, ako misela yo banzela nyoso, nzambe ya benga yo, oko yamba makambo lokola, bayamba kamikanda, na boîte aux lettres, oko mayungana, ovandi bena bobo no boule bena ngaye. Yoka conseil kanga dadi yango yeli bilo bolinga te bo comprendre tout ça ndeni. Yoka conseil, une fois, mais 2 fois, une fois, maman, boyete, papa, naba nangate pardon. Bano tata na bango kufa, nga tata na bango munga itu, sokoli, na mona musobe na boya jomo boy pona bana ye. Oh, chaque jour so yega bo, mona donc, jomo soka ye na ndako, ko beta bana, o boni boyiko. Mon sabi, papa boyete. Moi si wana baku ka ote makaka boti nzamba kotinde na ye mobali oyo akundimena bana wana mobali oyo akokontinue na bana wana yoko yeto betaka bana bato statut les aneni on va pas moi tam suye bana moi qui pata mawa tro obi nzamba ba misike bato ba luka bana penza ya solo omona nzambe azazaka nzamba skali ka nzambe to sandeni Azaka nzambe yemta bisali biso yemwe bibe pourquoi salibo yemwe pourquoi pesité mais normalement bena batu mususu il mérite pas papa mtabomba ka famille keba sentiment ya kuzoba ekosa yo ti kolanda sentiment na yo moko te omoni mwasi mo craquer ye na ndemo c'est-à-dire yo kote quand même ki bo moto li kola mwasi wa na ndenge nini moi, ça va le bon esprit. Nandenge nini. Moi, ça y a inabana na yo. Nandenge nini. Zamubali. Les loyaux. Hier déjà, c'est fini. Hein? Au Sassoni. C'est fini. N'a pas temps perdu. N'a âge. N'a makambo yelibana. Au Salisoni. So yo oyo tikali yebela. Merci na bandekono so bolandi biso. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur tout le Belle Vie officiel de Toseng na bino ka kande mo ba partage. Kanga dadi, kanga dajo. Tindela biso li solo okosepela. Merci. Stade de martyr et comme un stade à Liwa. Quelle grâce! Bandoki basangani na stade de martyr. On a kobo maba ignoraye. Mawao. On a kobo maba famille bato. Nyonso wanaye. On a bisengo ya mokili. Nyonso wanaye. On a bisengo ya mokili. Eloko kuzobosa nao. Jijima ya soka. Basangani na stade de martyr. On a kobo mabai. Mawao. On a kobo maba famille. Nyonso wanaye. On a bisengo ya mokili. Nyonso wanaye. On a bobengo ya mokili. Eloko kuzobosa nao. Jijima ya soka. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Galaxy 7. Nyonso bozosala bato yesu akufela bokofuta un jour bancho Moka mobimba babumaka bato bakangaka bango te. Moka mobimba babumaka bato bakangaka bango te. Bango nyonso bapoliticien, bango nyonso bafaux pasteurs,
bozosala na mboka ya Kongo. Mboka mobimba babomaka bato bakangaka bango te. Mboka mobimba babomaka bato bakangaka bango te. Bango nyonso musicien, ma faux pasteur, ma faux chanteur. Zamba ko juge bino na mabe bozo sala na mboka Kongo. Les femmes sont violées, malmenées, maltraitées, abusées, mawaningue. Il n'y a pas de vraie justice dans les mondes. Nous attendons la justice de Dieu. Makieza pona loisir et communauté de messie. Démonstration pona popularité. Ma innocent bazokweya na sacrifice diabolique. Pokolingo zala esclave ya moto lokola yo. Yesu akufa po yo zala mumbwa moto de. Eli 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 la basta badani. Faute de connaissance bazoyokola bana nzambe basinya pata makila kolanda bango te basi babunga nzela banto oza banto bankadia oza bankadia okosala juge mokolo asuka ye bomabe bozosala bokofutango. L'homme récoltera ce qu'il aura semé. Bancho, Mosa Bancho, Bankadia, Mosa Bankadia. Mosakana, Oluka succès na kisi. Mosakana, Un pasteur, les escouts dans l'évangile. Mosakana. La nouvelle génération. Opepe apula elekeli ngayo ngambo ya ebale buji na maboko sherie boni lisusu okangaka ndakati ya bolingo ase na kobondela ozongisa bolingo oyo esilaki te lelo yokeyo lelo yokeyo sheria mama ati nani alula yote nani alula yote na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama
nabondelaki makasi asri ya mama nani alula yo te nani alula yo te na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi asri ya mama nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi asri ya mama makambo maleki yo mokili ya nzambe mokonzi epai ozali ngai awa mawa na motema ye mokili ya nzambe makambo maleki yo mokili ya nzambe makambo maleki yo mokili ya nzambe mokonzi ambonininga na mema otonininga na boma ya romarike fami ya mamoniki Papa,